Ouais, bandeko, bokoto, bokoto. Bokoto, bandeko. Tout solo là. Ça fait longtemps. Facebook nangai bandeko lekate. Nasalika moi eloko amuke po ba bloka kinga na direct. Direct ezaki bloqué na meki ka par hasard boye. Bokoto to solo bandeko nangai. A diminuer nano mo. Wani musique. Bandeko bokoto to solo là. Bokoto to amika kopesa moi ba précision moi muke. Merci Mingi Victor Pambo, merci en tout cas Sali. Et bon partager, ça fait longtemps na bande ko le kaisu na ba direct été. Et ça qui aussi lié na problème na éviter sur ba signaler qui Facebook na ngai. Na na droit ko publier les sous-té. Na éviter pourquoi bon. Ba raison ba ngumo ko ba to Facebook nde ba yebi amu. Donc Nina pesa moi nini programme par rapport à les 17 et les 18. Programme ezali to meka kozala ma na tongo vraiment parce que bato wana ba bando bileka dia ba 10h ba voiture na bango ekomi ko le ba cortège na bango ekomi ko leka pour ekota. Ça veut dire peuple il faut to koma déjà 9h, 9h30, tout ça déjà na, comment on appelle ça, na place, il y a Union Européenne, na Schumann, parce que tu es baza ko lukaba yeba, il y a papi au senge, merci en tout cas, ningo zolandanga. Tu es bazo lukaba yeba, place nini, réunion kozala, R nini. R ezali à partir de 9h, 9h30, tosi tokutani parce que ezali ezana programme o bango bache pona biso toko wako affronter cortège ya Chilombo na Kagame. Donc ce que na retard, ça veut dire otiki batona bakoleka sans que ba mona yo ola kisa bango de quoi tu es capable. Ça veut dire soki olingi jour wana tout ça là quelque chose, il faut comme à 9h. 9h déjà tozali na place Schumann. Place Schumann des places à Union Européenne na rond-point wana. Bon pona ba oyo ba ko uta musika na ebite na ba émission ezo ya na kosala tout pona ya kopesa siko ba nzela ya ba métro na ba tram na ba bus. Mais na ba oyo ba yebi déjà Bruxelles soki otuni kaka nazo zuluka métro ya kokendeti na place Schumann ba kolakisa yo place Schumann des places à Union Européenne. Donc tango ozo bima kaka oza déjà na Union Européenne. Donc ba pesi biso place na rond-point moko wana to hotel, mais ça veut dire Chilombo tango azo leka na Kagame. En tout cas ba ko sepela. En tout cas ba ko sepela. Mais po ba sepela ndeko na ngai esengeli yonanga toza la jour wana. Donc ozela teke o na kotala na nga na direct ndeko na nga mabazo kata mabele bazo diviser peuple. Makambo oyo mona gisele maki na ba Russie ba pays ebele Soudan du Sud Soudan ba kabolango na kaka boye parce que Soudan ba kabolango po baza des peuples des religions ba chrétiens na ba musulmans des peuples bani biso to na problème entre biso na ba biso entre biso na biso te bandeko toza na problème entre biso ba congolais te. Mais bango balingi ko imposer biso division ya peuple wana ko kata mabele wana. Tout ça na complicité à Chilombo. Peuple zairwa makambo les 17 et les 18 comme bobenga oh boza ba comédien boza ba aventurier oh eza théâtre te balingi ba diviser Congo ba kata Congo pas diviser balingi ba Rwanda ba Congo ba annexer ngo na Rwanda. D'ailleurs na CP na moni ndeko ba mususu oyo pa ko ya 8h30 toza parce congolais eloko nazo senga bino to yebike toza ka bato ya ba retard. En tout cas ndenge ndikaloke d'ailleurs c'est bien vous mettez comme avant parce que Chilombo a risqué à les parmi ba cortège à liboso. Donc il faut mettre comme à 8h.
Vome tokoma 8h. Tango zo yape 8h. Koya maboko pamba te. Jipe banda ko leka bo la biso toke ko olola te. Toke bitumba. Koya ko olola te. Saki na obima maboko pamba te. Toke kuna bitumba ndeko nanga balingi bakabola balingi bakata mabele na biso. Biloko to bande ko loba ngo des années. Lelo comme réalité. Bangwanda baloba biloko biso to loba ngo balingi ba balkanize bakata mabele. Niko Hitler. Ah muturanga ozoyo kamate ha. Ah ozoyo kamate. Bandeko. Donc 8h kaka ndenge ni kwa lobby tozala na passer ba premier cortège ya ba ezaba 10h 9h30. Nde ba premier cortège komi koleka. Ça veut Chilombo comme ayebi ke ba ko lola na ndenga désordre akokatisa avant. Donc biso photo zala wana déjà Chilombo bande encore ba pied biso place mo ya kitoko. Donc cortège mon côté koleka te auto mona ngote. Ils sont en plein rond-point. Donc, ils sont en place Schuman. Na place Union Européenne. Donc, on a bao ba gouta musika. Ce qui est beta na GPS, au place na place Schuman. Place Schuman. De Union Européenne yango wana. Na Schuman wana de Union Européenne. Donc, ba pesi biso na rond-point kaka ya Union Européenne. Mais tokoya plus na ba précision na mikolo zoya bandeko koya maboko pamba te place toke kuna poto betela bango maboko te yaka lokola mobali mama yaka lokola mwasi chilo mona Kagame bako le kabiso boye kaka boyeta ça bazwa quelque chose. Mais yo soane kozaka nombre ya batoto ko bima de ko sala ba dégâts ko leka makambo to mona pas fali. Pour il faut makambo e sala ma ke pas fali, il faut se répéter en pleine Bruxelles. Mais tout ça e ko salema na présence na yo na ngai tozala ebele, il faut to frapper Kagame na Félix ndenge to frappa fali. Bazana kati kuna bazoyo ka solo. Ya libanda ya milinga. Boya ebele bandeko na biso boya ebele, il faut to corriger Kagame na Félix koleka fali. Niko yuyale. Apesi ombote nde wala ngai. Bandeko boya ebele parce que makambo oyo bozaka na biti eza makambo ba combattant. Na bino ba pasteur bote aka mabiso makamba Jérusalem nini basi ba récupérer mamboka na bango Israël akoma na mamboka na ye mais ya bino bazo kabola yango bazo kata yango baza ko kata mabele ya mboka soki omoni peuple ba botoli mabele na période ya boy donc ça peuple moko maudit vaut mieux kufa debout. Bana na bakotika ko continuer ko bundela mabele ke ba botola biso mabele na âge na biso boy encore majorité toza mikuli toza mikolo ba botola biso mabele kaka boy et pas ba tout moko boy ba biba kingo milai bande peuple en tout cas bande konanga et loko toko sala jour wana même na kati kuna bakoloba ke ça sera difficile. Na décision autolinga kotoboyo tala libanda. Donc, il faut te répondre bango par le feu. Nous sommes clairs par le feu. Ndeko nangai makambo oyo eza makambo oyo akoloba teke bokechu na eso tokotala bango na direct ne ba osala donc ça veut dire comme complice. Makambo oyo na bataliba ba olobela ngota. Toyega coup d'état. Après coup d'état yango kaka baluba nde bazoloba coup d'état. Ba chaîne la télévision même ya mindele to moni place balobi ke coup d'état raté na Congo ezate. To moni yango te. Kaka ba coup d'état moko oyo bazoyo distraire bato. Bande ko les 17, les 18, 8h.
yaka lokola mobali moi masuba ngando na mopanzi parce que jour wana il faut Kagame aza na kati kuna bazo yebisa ke solo ya milingi ezokota awa solo ya milingi ezokota awa mais nyonso po esalema il faut tozala ebele na ndenge mbila ko contrôler biso te parce que masse wana nde esalaka ke mbila ko contrôler biso te mais soki bofandi bolobi tokotala bango tokolandela yango na direct ndeko na ngai komemisa biso charge oyo tokokango te charge ya Congo il faut mutu na mutu amema ndambu nde ekoma léger charge ya Congo il faut mutu nyonso acontribuer na mwa brique na ye ça veut dire les 17 les 18 na 8 heures na place Schumann donc na ba oyo bakoya na ba métro soko bimi na Matonge okomi na Louise pardon na Arlois otuni kaka ke na bato il faut kotuna soko lobaka portugais nani français te na yebike congolais to loba français na mweke ki allemand des akiki comment ki flamand des aka moi mumbulu mais na Bruxelles pe ba flamand ngo pe ba mona na mingi te otuni kaka ke na okende na place Schumann na place ya Union Européenne okokuta kuna nde place to koma 8 heures bakangaka mutu te parce que bayebi que nous sommes là pour défendre notre pays bakangaka mutu te manifestation est autorisée par la police tous les 2 jours mais comme ba autorisé biso bandeko il faut penser ba sentir ndenge makambo tosi tokomi de ba expert ya makambo ya ba bino mo boyebi oyo lekaki na pas fali donc ndeko na ngai koya te ke ngai na kotala nano na olandela na direct ndeko na ngai komemisa biso charge ya Congo mutu moko kokango te mais soki biso tuto ena esprit moko ya koloba ke comme bango bakoti na kati ya réunion ya kindoki ya koloba ke bakata ba modifier frontière na biso ça veut dire bazwa 300 km ba pesa ngo ba Rwandais bandeko 300 km eza presque Kinshasa Matadi babo to la biso penza na age o toza nango penza boye mboko toyebi mboka bakachere na ba judoka ba boxer bato makasi baya pomba moi bato bazanga muscle babo to la biso mabele mais peuple zaïrois non il faut jour wana to frapper Kagame ba mi konzine ba yebise que en tout cas ce que vous êtes en train de proposer ça sera difficile regarde dehors il faut to frapper bango. Et là, comment c'est impossible était pour qu'on frapper Kagame à Walibanda na Félix. C'est la détermination. C'est la détermination. Il a fallu tokendaki ezaki au moins 1200 policiers militaires d'ailleurs. Tinakati. Mais bomoni eloko ni esalemaki parce qu'on était déterminés. Les 17, les 18 ndeko na ngai. Soko za na bitida ko lamuka tongo te lamuka déjà obandi koya tiana mutono ke ngai fona koma pona 7h et 8h naza wana chilo motango azako eleka il faut yena Kagame bazwana no biloko après wana il faut sikoyo vous comprendre makambo fali il faut esalema parce que il faut ba la kisabango ke makambo bozo luka et qu'on crée un problème bota la libanda parce que ça mukete oh il faut penser qu'on les quand même fois 10 pour monde la tala ka climat so ka moni ne ba okende ko sa ba aventure na bango ya kokata mabele ba moni réaction ya diaspora te ba moni réaction libanda te et ils vont continuer. Et qu'est-ce qui ne prouve pas que ceux qui bakati est lobi au mona kuna bao katanga pe ba lobi faut kata bakata katanga il faut kata pe bango peuple zaïrois nduku yangu yote yake mwana simaka Swahili banduku yetu ya est muko mingi munakuwa mpende kwa manifestation mwe banduku yetu ya est muko bulaya hapa depuis musha kwa na ma toilette ya mai chwa munasahabu ke munatoka kote ya Magoma, Mabeni, Mabutembo, ba Uvira, munasahabu, munakuwa bazungu.
Munakuwa bazungu depuis munaanza kuikalia toilette kivi ya toilette. Banduku yetu ya Est. Amupende kwa manifestation. Amupendake. Est iko menacé. Parce que munakuwa kama batu iko na marché, ile maneno yabo ya bakinwa ile, bale bakinwa biko munetaka banini? Biko bajinga bwana. Sasa hii biko na menacé ni parti ya Est ya Congo bakamati. Banduku yetu ya Est mwache kufama orgueil ya bule. Depuis muruya kushase maiko ya cabinet ya toilette, amuyasa munasabu inchi. Nazolo bela bandeko na biso ya Est. Bayaka na ba marche te. Bayaka na ba manifestation te. Omona ka wana babiloko na bango ya bakinwa. Oyo eza makambo ya kinwa te? Est-ce que mwanga na kinwa? Vrai mbokatier. Ne ya kindu. Mbokatier na ndimaka pete ke na roza ya kinwa. Po awa esprit ya kikinwa eza te. Esprit ya kikinwa eza miziki choko, ba ankoro eza wate. Banduku yetu ya Est, mwache ba orgueil inchi ko naenda. Le 17, le 18 mukuye mingi tu manifester ensemble. Pona ni bokoma lokola ba pro rwandais comme ça bino bandeko ba Est. Na manifestation boya kakati. Et pourtant boza ebele awa. Depuis que bokoma na poto, moi français, moi ba lena ba labo bakisi, hein? Moi toilette ya bien ndako, bobo sanike na Est na biso banduku yetu. Batu biko na kufa, biko na chinja batu. Bande kwa Est depuis bakoma poto. Nazolo ba parce que babi makate ngamo na zamuta Est. Babi makate après bakoma na tendance lokola boza ba Rwandais. Toye bakabino te. Komba oyo koma lokola ka bakinwa. Peuple ya Goma na pesi bino mbote, peuple ya Bukavu na pesi bino mbote. Me bande ko babima bazali banda. Bakivusien. Batu ya Goma ya Ituri bosi bobima libanda bokoma ka lokola problème eza ya bino te. Oh makambo wana eza manene ko ya bakinwa. Bakinwa. Bandeko le 17, le 18 Yuri Kalenga yo na omona yote oyate Yuri Kalenga les muluba moderne ye bizza makambo chilo mbekota kaete le seul muluba que je respecte ataire moko makambo kofi olinga salo olo tenga mame tozotala côté ya patriotisme na yo le reste on eza ba distraction. Bande kona biso ya Est nazolo belande bino na ba manifestation to mona ka bino vraiment te ponga mona Est muta Est to mona ka vraiment bino c'est comme faire ngo botiki la ka trop bato akini siko problème to zana ngo eza Est eza mabele bakoko na biso botika ko bombana boza ko banga osoki na bimi ba Rwandais bakomona ngai bakendo boma famille na ngai donc yozo banga Rwandais na mboka na yo bakata mboka na yo lobe ko se retrouver siko comme Rwandais. Oko se retrouver Rwandais. Est-ce que Rwandais banga kayo? Yo banga Rwandais. Encore ozana poto. Bino wande kula bisa Est. Ozana poto zo banga Rwandais. Oh nikaonesha sula, unaona kule kwetu kule Banyarwanda batakuya kuingilia familia yangu, c'est pourquoi sipende kuingia kule bitu, mais tuko na ba soutenir tout de loin. Aventurier, lâche. Lâche. Au moins hôtel ma obundake na ningi l'accès longité pour famille za kuna au moins ba Rwandais ba côté là mais tozo soutenir bino là. Toza besoin ba soutien de loin te. Toza besoin ba soutien na bino te. Toza besoin pe ba singlet te. Toza besoin na ngote to lingi présence physique. Ouais, Yuri Kalenga lobi a déjà besoin na déjà na Belgique. Kitoko, ça dit bien. Bandeko bozala ebele eza makambo ni ya muluba ni ya mungala ni ya muswahili te. Makambo eza makambo mabele bandeko na biso eza humiliation. Un petit Rwandais, un petit pays asa ko décider le kolo mboka na biso tala comment le loto comme humilié. Mboka comme salité ba poubelle partout.
mindele ba memeli biso religion na bango. Mais c'est on a constaté ba libanais n'habite sur na benga pe ba turc bango pe ba memi ya bango religion. Boyebi religion na bango. Ashish soki ashish. Congolais to akomi kaka. Boze akomi kaka. Boko bela ba minoko komi lokola ba mbambisi. Boko ti suna religion komela soki shish. Oh, peuple ya ndenge nini oyo? Peuple moko malanda ngulu. Et religion to yaka ba memeli bino système ba PD. Bokomi ba vewe ba simatu efungwami. Ba pasteur ba ina ba système na bango kolali sabatu. Ba pasteur bo tourner ka ba porno, bo tia okosaka biso ke bo ba pasteur. Yo mwasi mobimba. Omona wapi? Mwasi mobimba soutien salité. Mwasi mobimba soko tali na ditoi na yawa. Iza kubina soki iza tofina tozo yeba te. Mwasi mobimba. Soutien na ye eza ya makasi. Yo pasteur ya kotela kabiso makambo ya soutien. Kala mingi te tokokanga biloko wana. Omoni nzambe la bino ya koteaka ba soutien. Na koteaka ba mabele ya ba mama. Tokokanga yango. Kala mingi te. Bobaye ko bakisa biso susu e ba kilti monsieur komi ashish soki ashish. Congolais to alingi ka mela ashish. Depuis tongo oli été. OK ko mela ashish. Koto ba bombe na Goma bandeko na ngai na Goma kuna. Drogue mususu ebimi na base ya mikuwa ya bato bakufa. Bazoke no timbo la mikuwa ya bato bakufa batumbi basangisi e komi drogue. Est-ce que bozo comprendre na niveau nini bazo mema génération oyo? Est-ce que vous comprendre? Vous comprendre bandeko na tango bazo boma bato na Ituri. Bakundi bato en vrac. La génération ya sikaboye. Na monde eza komona boy. Bakundi bato na force commune. Mais ba musicien congolais bazo beta musique na nini? Na Goma. Oh, festival na Amani. Bazako bini sabato et pourtant le même jour bazo kunda ba congolais na Ituri na côté ya Djougou kuna ma côté ya Mamaagi ba kundi bato en désordre en vrague peuple zaïrois. C'est vrai na sala ki analyse moko na monique guerre otoza nango eza guerre contre ba Rwandais. Non, c'est faux. Guerre munene otoza nango en face na biso eza guerre contre l'inconscience des peuples congolais. Armée en inconscience. Ça veut dire mutu akomi armée moko boye inconscience. Ça veut dire bokomi ndeko bundisa inconscience na ye po ala muka po to bundisa ba Rwandais. Ba Rwandais ba makasi te. C'est l'inconscience des peuples congolais qui nous combat. C'est l'inconscience des peuples congolais. Tokomi plus ko bunda na inconscience ya kolamusa bango parce que une fois ce conscience est côté donc 10 minutes et tout le monde va partir. L'inconscience ya peuple congolais est comme il biso armé ya makasi o eza ko buntozo bundana nango. Et l'inconscience wana eza animé na ba esprit ya bato baza conscient ya ko sala ke il faut qu'on nourrir bato yo na esprit inconscience pour bango ba vivre. Les pasteurs, les musiciens, les comédiens, les politiciens. Bango tuana baza bato père moko. Il faut endormir les peuples pour bien manger. Donc le jour où le peuple congolais a comment éveillé église et kokangama. Ce qui est l'exemple. Boluka batonyo so bande ko sambela mingi na Congo awa na poto. Depuis akoma na poto. Toilette ya chwa. Akoma na poto. Ukoti sikate ka et beli bakini so église te. Ça veut dire si va comprendre que les jours où qu'on améliorer vie sociale, il y a peuple congolais comme il lia bien, a comme il la bien et comme la bango guerre parce que peuple congolais va bando kende sous ba église te, peuple congolais va bando sous kolanda bango te. Il faut qu'on continue à maintenir le peuple dans la carte de souffrance sociale
po mutu soki alamuki na mutu na ye azoyeba ke mpo nazwa eloko akolia tika nakende osambela nzambe apesa ngai mutu ake na eglise na tongo bandeko bozopartage te hein? S'il vous plaît. Bakangi peuple na kati ya église, bakangi peuple na kati ya parti politique na espoir lobi biso batoto kozwa pouvoir, peuple atika na aza na espoir. Bandeko bolimbisa ngai. Ata mutu nzoto ekomi nano bete fo bolobisa ye kaka. Ndenge naloba eloko moko nde epuse ngai na seki na ndenge akati so ekosala kosukoso. Nameki koraisonne. Nazwi orchestre ya wenge na kati ya réflexion na ngai. Natali ba leader tu ya wenge. Naye komona ke na compare na politique ya Congo na bia oui. Oyebi bato mosusu lokola Didier Masela alingaki bass trop ding 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 elengi wana ya bass omoi na musique bassiste ayokaka elengi moko blague te koleka même soliste muto abetaka bass azaka parce que ye muto atiaka ngwasuma siko Didier Masela na bolingo na ye ya orchestre atikala kaka ding nini lisusu atikala kana elengi ya bass wera na histoire toyebi azaki drummer wera afandi boilo nga nayebi ke ba drummer baliaka bien te wera changea amata pena na lisango nazoyebisa bilo mpona na oloba eloko siko tango baye kopanzana Didier Masela ye ko se retrouver ke bass alingaki yango trop mais donc alingaki wenge alingi bass po apiaka batu bilengi Didier Masela alingaki kopia batu bilengi a se retrouver atika na bilengi na ye eza kolakisa nini omoni bato alimete baza ba Didier Masela bato alimete baza bato Didier Masela balinga bass ba Mark Kabundi ba Didier Masela ba Blaise Bula lisangu lelo bakomi ba millionnaire mais ba Didier Masela ti lelo batikala kaka orchestre oyo nga mokolo nango biso nde bakolo orchestre Didier Masela ti lelo atikala kolo wenge aliaka te po alinga bass trop alinga sima bato alimete balingi bass trop ba se retrouver ke bato alisangu bango tout ba se retrouver mais bango batikali kaka lelo biso nde bakolo nini mouvement pyramide renversée boko kufa lokola Didier Masela ngwakashi wenge kenda atikaka na base ndi salia po nini Didier Masela lingaki wenge trop alobi ngana ko bando betaka na sima bino bato alimete tellement bolingi idepesi trop bolobi biso to bando betaka ba instrument ya sima Augustin Kabuya ye boye pa tala dikoshi lelo akomi moi Poani asimbake. Encore comment Augustin Kabuya dans la tête le rôle de Blaise Bula. Et bongi. Bota la tête ya Augustin Kabuya la Blaise Bula. Ta kwa zaida wenge. Abongi bino boti kalanga wana na base na bino. O biso bakolo wenge, biso bakolo nini? IDPS. Boko suka mabe baninga basi bakomi ba millionnaire ba milliardaire ti lelo Didier Masela tikali awa zo bambambati me baninga le basombi ba jeep ba pale po ani bango azaki na lisango bino bolingi base
bolingi biso bakolo wenge, ça veut dire biso bakolo idps, biso nde base. Tokokuta bino wana. Les 17, les 18, c'est les îles, mec d'ici. Artiste engagé complet. Pas seulement engagé, artiste complet. C'est les îles, mec d'ici, artiste complet. Mais c'est les îles, tozo là, yo tindika pousser pour il faut batuba bima, c'est les îles. Et ça la bino biso bien en tout cas. Les 17 et les 18, bandeko. Koye la biso makambo zonga sima. Tozo ya na esprit abitumba. Tozoya na esprit o tokende na mauna makambo afali. Mali muleta alobini. Bon na éviter na moni c'est les inom tokombi moi na sens nyoni mali muleta. OK. Peuple zaïrois, les 17 et les 18. Ata bobo yaka ba manifestation te. Pona amour ya carte géographique ya mabele wana. Ndeko nanga kufanda na ndako te, s'il te plaît. S'il te plaît. Ceux qui va réussir ko kakata est, l'autre va kokata sud. Ça veut dire est to sous peuple tout ça ko exister. Avec ma faiblesse na biso toza nango, ça veut dire to za peuple moko oyo to comme peuple le plus faible du monde. Le peuple parce que oh ba ko joua, ba ko imposer bino, oh ba ko joua, donc bo comme le plus faible du monde. Oh histoire ba indien et risquer et se répéter na mboka na biso. Les 17, les 18, ndeko nangai. 8 heures par l'amour ya Congo. Tozala déjà parce que Chilombo il faut pas aller ka to mona été. Il faut pas Chilombo aller ka boy. Non 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 non. Non. Kagame aller ka biso boy non. Tozala wana. Diaspora aza parmi ba signe oyo la kisaka même ndele po ba décider. O toko beta bango wana bandeko. Selon nombre o biso toko ya ebele. Soki to beti bango bor vraiment pour place wana. Bor vraiment ya fois 10 ya fali. Message au kota na ministère intérieur ko tinde pas premier ministre a ko informer na Union européenne que ba dégâts salemi awa. Bor mais po bor ebetama ndeko nanga yaka lokola mbali. Bonjour Sadik Moule. Toya lokola mibali koloba teke na kotalela nanga komanda eso na bokechu bandeko makambo eza komanda eso na bokechu te eza likambo ya mabele ya un peuple balingi. Donc ceux qui va réussir kokata est, le kokata ouest, le kokata sud, ça veut peuple congolais ko exister avec ma faiblesse autozaka nango. Donc to koma penza ba esclave ya bato ba kozwa bamboka wana. To koma ba esclave. Et le kozosta la force na biso c'est l'unité nationale o Mobutu atika. Ba meki e kokite. Ba kokite yango mon balingi ba kata mabele par la force parce que boyebi ke arrivé RCT Goma tango mobu nini Mzee Kabila bengana ki bango bazonga ki est ya mboka et koma ki pays mosusu po okende na est il fallait ko bima Kinshasa okende Libanda Kenya ndio na est ba meka ko kata Congo na ndema esimbite parce que le peuple tellement aza uni yango siko ba décider ba ya kokata ndambo 300 km ba pesa Rwanda. Peuple zaïrois, les 17 et les 18 boza na amour. Tozala na amour, tozala na ebele. Merci mingi Selezino. Tozala na koyama boko pamba tende ko nangai. Toke kuna koyemba te. Toke kuna kona no kozela tango Chilombo za koleka. Il faut sentir après bino moko boyebi makambo lekaka epa fali po il faut Kagame na Félix kuna na kati bayoka son bakanga ka mutu te ndeko na ngai
yaka bakangaka mutu te koya pe maboko pamba te mwa serengi kaya pamba na mwa eloko wana ekosala bie kaka ta pa pum pa ten tan pa esili soki tobimi ebele mbila Belgique frite bakoza dépassé soki tobimi ebele toyebani na bambila Belgique bakokaka masi te bakokaka masi te tozala ebele de façon mbila nano e dépassé ye après sikoyo bo comprendre makambo parce que il faut to frapper nayebi ke balanda ngai po bayibi numéro na ngai il faut ko frapper fort nzambe abatela bino na baneka komeka po ça fait longtemps ba blokaki ngai mais namoni eleki moi santé pe namoni ekomi ko zonga yango bien po bamekaki ba régler eloko te oyo eza dessin animé ata bomoni bamemi nga na libulu ya cimetière boyi baki ya kolamuka ezaki ye azala yebi dessin animé Elma Bios, merci en tout cas la PC au bot. Noko na PC au bot. Yebisaki ya ta bamemi na pembe la cimetière. Dessin animé. Mais auto le kaita pa mabe ya santé mais à sentir que même pema ekomi po pema ekomi moi mukuse banini o sentir que o mulimo wa papa wembe komi nzinga na ngani. Nzambe apambola bino.